Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Mesana Kolanda, Irène Bundes TV, oh maman bine la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino, va vraiment kassi, Nabanda Kunabino, partout vos alliés n'engagent na lobakanzamba lola apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, n'engagent vos la kamasolo ya identité, ya Bundes Irène Masiendo qui essa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyo, sobazolanda biso partout dans le monde, bah oh non nous va s'abonner na sitioté, vous s'abonner au site ya maman bino. Bah oh déjà vous s'abonner, vous partagez et ça la vraiment bien makasi. Nzamba lola pambola ba oh vous s'abonner, bah oh penan vous s'abonner te, bo kanisa ba s'abonner kaka kobo sanate tia musapina notification et ça la vraiment bien makasi. Tozanga kate ko pesa merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge to banda kabalobi na ye moko sponsor officiel Betty la patronne moi ça le kimi bali na mbongo ya dorte Achille ka pesa respect na couple mebla vendenda kuna verchurch balobi sponsor nanga ya mvandu Betty la patronne opeselinga babizou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi motema vie nanga Jancy Bolanga la tozo kende mbala moko to pesa merci na porte-parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese na sepelaka mingi na ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande ndenga benga kaye Tazi Vita imana ya papa Trésor Chou et ça la rabiso bien makasi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundese to bosanité ma copine balobi Naomi Mwenge na kati ya Luton de longues jambes balobi umela copine nanga ya mbinga voilà tozo kende bongo na mama bibi chez Mwanzambi et uno BBC de nous en direct des 001 pourquoi pas topé ça va bisou na Xil Toto na kati ya Fribourg voilà ba mourir signer son maman Irène Ayakaboui ti tozo beta maso tout ça la publicité zo ça la biso bien makasi bandeko bolandaka maman Irène nazo ebisa bino bonde ko luka ba perruque ya Francine de London boulot déjà ezongi azalaki na moi pause mais biloko ezongi kala te nazo banda ko lata ba perruque ba coupe ya Francine de London na cadre kaka ya publicité bo somba balobi Francine de London wumela igwe molakisi na kati ya London tokendaka bongo batinoso bandaka biso partout ti tozo beta maso tozo bosana te ko ebisa bandeko balinga kokolisa suki bobenga Edith Marquis na kati ya France
essence et ça la ka bien makasi okolisa suki ya bana gamme ya sika ekoti balobi tokomi pembe na fin de l'année basali pe ba promotion moko ya bien. Mama Rosette Bikulu na kata Hollande asali promotion ya ba yogurt. Ba yogurt na prix ya bien pour kobongisa santé de konanga elamba tozo somba e bongo santé oza wana diabète etungisa ko makasi cycle matarati na ba 350 benga Mama Rosette Bikulu okota na kiri ya yogurt oyo cycle ne koma vraiment stable na ba papa na ba mama bo benga Mama Rosette oza na faiblesse ba makolo pasi ba nzoto pasi faiblesse sexuelle babi Mama Rosette Bikulu na kata Hollande puis désoleka et pas na biso. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso bolanda biso partout Mama Irène Ayaka Boye, moi ba pib ezo sala bien makasi na communauté yango vient na titi Gracia Bundes banque lobaka Irène oza makasi na ba publicité bongo ya be ya Zakari Tulomba mami la plus belle ba petite servanda na yo motema ya vient na Zakari be ya Zakari Tulomba bezacle. Voilà, merci beaucoup na ba mouré nyonso Mama Irène Ayaka Boye lisona meme bino lelo bandeko nanga boyebi ke biso tobetaka mingi solo awa aubergine ele kakate tobetaka masolo solo pona kosunga communauté to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie masolo ezali bandeko nanga olamuki na tango ko bo santé jeté moi coup d'œil kota Mama Irène botikala kaka nanga na masolo solo na réseaux sociaux balobi ngande mama bango ebeteli ndezo boma bango ba bana jiba bébé ngande mama pona obeta masolo solo aubergine awa ezateli so na obetela bino ezande komoko aye ko senga bino ba mouré na ba mouré zinyo son conseil na ba papa na ba mama ya Jérusalem bomeka ko commenter bomeka ko commenter bo sala taba voice ndeko mos aye ko senga conseil mera ni bomba kombo nanga mais sengela nga conseil bandeko nanga lo na zoyebisa bino lisolo na pasi na motema pe na koyebisa bino ke basi mingi na mabala sentiment ya mabala esi sila bango okomona mwasalali na mbetu na papa zi loboko asimba mama zoka ndeta finga papa ndeta sanza komi ndeti mal à l'aise pona nini mabe vanda mingi na mutema mwasi akoma fatigué atozo sepelisa mama sepela kasusu tasala ngo ka poza na ndaku na yo akoma fatigué pourquoi to beti lisolo ndeko mwasi mera ni bomba mboka na ngai bomba pe kombo mesengela nga conseil na sala nini mama ira nazana ndako alba nazali femme mariée nazana mobali nanga tovandaka bien problème ezalaka te tovandaka lokola ba couple nyonso mokili vandaka ya extra ezate ya moins pe ezate tozali normal tozui tole tozui te tovandi kaka vie kendaka biso normal couple na biso tosali 16 ans de mariage ngana mobali nanga tozana bana mamera ni premier senginga pona senga conseil mena zo banga sino binisa kombo tomboka na vanda kana bise ko banga te yo pesanga na kosengelo conseil nga soko lobi tanga kombo na otanga tanga mboka na vanda na otanga so biko tanga te na kotanga te zana mamsusu muta confier yo yaka na ngoka ndenga lingeli po boyoka na bien nde commencer mama Irène na zana problème na mobile na ndako tozalaki bien nga na mobile na nga problème ezalate. Année passée mobile nanga kendaki vacances na Congo lisolo bandi boyoka nakobeta yango ndenge apeselinga po aza na posa conseil nayebisaka bandeko mingi na mokili soki okepa ya mutu kosenga conseil beta lisolo na ndenge ezaleli kokosa te po mutu akopesa pe conseil apesa yo conseil ndenge yo okoyebisela ye soki otie mensonge mutu akopesa pe conseil kaka na ndenga lokuto yo kosi ye yo siko koza solution na problème te yango fona beta yango ndenge ezali ba conseil na bino esunga ndeko mama Irène nazana mobile na ndako année passée mobile nanga kendaki Congo vacances ne minosa kendaka vacances tango papa komi na Congo vacances séjour elekaki bien tobenga naka normal na remarqué loko moko te mobile nanga azongi kaka tango mobile azongi mama Irène mobile nanga koma mayele na téléphone bolanda lisolo bien ezana mibel swala na téléphone na se ya coussin Samsung eko petelo na sa coussin ko peniso moto kozika mobile la na téléphone na se ya coussin mama Irène et comme esika mobile azo charger le téléphone il faut avanda wana soki ake toilette azana téléphone mama Irène mobali kozonga ne akoma mayele na téléphone pas possible ndenge sonaka na yebi mongongo téléphone na mobile nanga te yambaka alo seka tango na vibration te na silencieux poso ka te na vibration te ba rien du tout mama Irène ngana c'est papa
okomi makasi na téléphone boye problème oyo eloko te bana te bakobebisa te combien de téléphone bana biso si babebisa ya ndako malgré tuki mokie na bango babebisaka téléphone te mama Irène tovandi na mobali tozo mikolo ezokende esoki eloko nini ezwaki nga mobali pati ana ekode na telefone ndenge natalaka soki osokwa na telesika ataka telefone eza te na beti maboko mosusu ake kaka toyeti boye namoni telefone etikali mama Irène balobaka oyibaka mokolo moko ekozala kolo ndako akokanga yo merani kaka na simbi telefone eloko nini epusaki nga na simba telefone ntango ke sokwa nga na chambre namoni minda epeli na telefone na ye kotala namoni nanga eloko te mbamo nazwi telefone na mobali na bandi ko fina mama Irène bon efungwami tango efungwami bamoko na ke na WhatsApp na moni bala moko WhatsApp epela vert eza na kombo ya nièce na ye mwana ya petit frère na ye propre azalaka na Kinshasa mutu akomeli tango na fini na kati ya message ya mwana petit frère na ye propre lokola ya nièce na ye na kuti ba photo na ba video ya bolumbu ya nièce na ye na telefone na ye mama Irène esalaki nga vertige mbala moko na kita na se na moni ba message ya bolingo ya mobali nanga na nièce na ye bandeko boyoka mokili eske ezomema biso ndeko mwasi oyo aza na poto na Europe aboyi na tanga kombo ya pays azali aboyi pe na tanga kombo na ye aye kosenga conseil po bima yele na esuki akomi na suka posa libala esila eza na bato aza na ndaka libala posa libala se sila kala do balala rambe to so mbali kaka toucher nkolo mutema lokola sanza lokola finga lokola bete mbata basi abongo bazali abaya libala do mukile mona kaka ba mwasi na mbali me bazala lisusu te na mutema baza so esprit morote oto ba même moral ezara sute na ba couple mingi mama Irène na mona ba photo na ba message ya bolingo na bandi kolenga na ke ko betela mobali toilette fongola abina non sokola bi obosani telefone na yo babengi nga koyamba tabi na yambite mena koti na WhatsApp mama Irène mobala bimanga na toilette na fulu ndeta koya na bakaro problème ninga bi papa mama Irène na pesela ngo tante na bi papa yo bimina nièce no na tangi komba nièce ni otita bi papa makambu nyonso si na moni ata soko effacer ata soko mama na moni ata soko wanga na miso batu nga okowanga na tepa na nga wapi telefone bi telefone yango yo mama Irène na bandi ko lengo pesanga telefone nga bandi ko menacer nga pesanga bi telefone yango papa so ko effacer pona ko kina ko tinda na telefone nga te na oki somo mama Irène na yoka ke mention na ko tinda na WhatsApp te et puis présence esprit na tinda pa na ezala kité tant on a monyoka na sa jute ki maman na ke na toilette émotion basi mbaka ko freiner be émotion na ba hotel bazaka brutal moi si vous allez rappeler moi malembe mama Irène mobala komosi yanga ba pardon o tinda ko pa no tabi téléphone na tindi te papa nièce na yo boyanga zo benga yo mikolo nyonso obimele o na bimane ka deux fois bi papa deux fois te bando zaki na Congo c'est bando passer ba séjour na ye yango na ko comprendre chaque fois so na bengi yo na zeska mabete otangi na bozaka na nièce na yo ngape moyena boule mabete parce que ça mwana petit frère na propre o tie petit frère na wapi papa nini tinzo koma na niveau ko bimana nièce na yo ka pondenga se ko bambonga classe papa to boti bana pe ya basi pone koza muté ya mabe makasi tina niveau otie soki petit frère no ayoki na ndenge ba respecta ko omitie wapi na famille papa ne bela Kinshasa wana ba fille ba tondi na bango atena ba théâtre tena YouTube partout olingi ba yebana ba olingi ba yebana tena ba njili ba vrai chéri ba zakuna kota ba zamba ba kikonda ba quartier 13 kuna basi kitoko bavai na njili wana bozo mona ba fille njili te boke kota no ba vrai chéri na njili bozo bomema wana poto ba ya mabala ko bandeko boso tlaka basi bozo mona ba réseaux sociaux ba vrai chéri ba bébé ba sa ba réseaux bazana ba njili ba kimbati kota soki soko mafi basi sa kote kuna boke tleso bana bumbu ko est-ce que na makala bana bien bazate ata baza ba fille maputa bokom sa bango ata na ba jean OK na makala créer petite moko kitoka kano e bana pété na réseaux sociaux o salie na marque na yo moi so monika ko kozwa nièce na yo papa o solo lité nini tinjo bimana nièce na yo mama Irène nièce mobali nanga azali fille moko asalaka ba émission na réseaux sociaux na YouTube na chaîne moko etala marape mingi leke mobali nanga mwana na mwasi auti ko 6 classe akoma koleka na YouTube nièce mobali nanga mama Irène yopo yebiye kombo ne batengo mwa mwana ngona omoni Nicolas biye wana
abandi kala te na réseau alekaka na chaîne na ndeko moko ka totalaka mpe ndeko yango mpe mingi kaka na YouTube mwana mwasi yango nyesa mwasalaka na YouTube. Mama Irene esalinga somo mobali nakomi koyebisa moto bandi kobonde. Mama Irene natika ye nabetaka maboko mama ebanda wana nakoma na maladi ya stoma likambo nazobetela wana nabetela yango moto ya misato te naye nyesa yango ngana wana sola na ye te nayebisi mobali nanga yango epa na bino na kutime na bino babesi ngombe mpo mobali aza besi ngombe ndenge yebisinga esalamaka to esalamaka te makambo nga na moni nayebisa ngo nzete nayebisa banyama to navandisa bafamille nazoyeba te. Mama Irene bana na biso ebeba banda to mobali nanga simba anga sute na bombi likambo mere na lambaka liaka me soki nazolamba nazolela. Mama Irene ndengo lobaka eza na basi msu na vi balukaka divorce te divorce eyelaka bango. Mama Irene mobalo abimina nièce na ye mwana petit frère na ye mwana ana za mwana mabe azoleka na ba réseaux sociaux so na tangi komba fiambo yeba ye aosa na site moko na réseaux sociaux na internet aza nièce a mobali nanga atangi pa lo bara français kitoko mwana ngo. Mama Irene asali yango avec conscience ezate ke mobali nanga kosi ponde na mwana sara be mission azaka déjà mayele pourquoi kondima papa kulutu na ye akomise mwasi na Mama Irene nazomi tout na bopesanga conseil na sala nini na bombi likambo plus nazo mera nazo remarquer ke nga nazokonda mobala lalaka lisusu te abondela kanga butu momba chéri limbisanga iza sata mutala te. Mama Irene na baya mutu aboye na pese susu nzoto nanga oya abomination. Mama Irene na sala nini na likambo ekomi kolekela ngai nayebisa ngo famille na ye nabenga petit frère na ye papa ya mwana wana nayebisa ngo famille na ngai nayebisa ngo ba pasteur. Mama Irene na sila gu soki na lali na mbetu na point na nga mobali nga simba nga po bonde maika na mo kombali nga tianga mbeli na kokaka lisusu te so bali nga simba nga mutema na nga pasi. Mama Irene des fois na vandaka nazolela na likambo nga na salite mutayo ki bilengine mutu mususu. Mama Irene pona nini mibali bazanga batu confiance boye pona nini nazwina ata mwasi ya libanda te nièce na ye mwana ana pe. Mama Irene malgré tout na mona bango abenga tata kulutu ne okelo ko mususu sko ye papa kuta koma ko banga ko yamba koma ko yoka soni ngai pe na sona na nièce na ete ni membre a famille. Mama Irene banda na yeba likambo oyo à part mobali nanga troisième personne eza yo Mama Irene mais nazo souffrir yango na raisonner. Mama Irene abetaka masolo na mema na liso na nga na Irene Bundes TV bato balandaka Mama Irene ba mouré na ba moureuse ba papa na ba mama à Jérusalem ba pesa nga conseil na sani na likambo oyo na bomana nga kaka libala na pesa raison loko na bomé libala te. Mama Irene na souhaita ko bota bana batata na batata te. Mama mutu pa souhaita ko bota bana na batata na mokilo azate ezande makambo ekomelaka biso mutu moko tabanga se na balika fona divorcer se na boss nine na lobaka da ko bota bana batata mbaleza ka foko pona mwasi yo pe mobali ko bota bana ba mama misato da pe foko pona mobali mais za ba circonstance ya vie ndetika moi ça pesi so botala muninga mwasi ninga zolela azo souhaité divorce te donc azana posa libala mais tala musenzi ya mobali ake ko bimana nièce na abomination. Bo pesanga conseil na sala nini na ebisa leki ya mobali na ngai nazo ebeloka ko sala te. Mama falozo biloko wana tinda ngota na WhatsApp no bosi papa efasanga wanga ni na Mama Irene mobali nanga ko ikokosa mutu nyoso me conscience na yete na yebisaki ye nazalaki panike pona tinda ngo atapa mutu na wat Mama Irene na kokate Mama na yoke ba photo Mama Irene yo moni ngoti nyesa mobali nanga Mama Irene mobali nanga boye mutakange ba photo na mbetu bolumbu eza mobali nanga po ye moko na position na ko jamais komikanga ba photo ye mobala ziongo na ni na ye na ni babengo na galerie na atindeli ye pe moi c'est musu na galerie le même jour kaka ya position ta tinde su mobali do ba kanga na ki ba photo Mama Irene
namonaki lokwa nakomi liboma na perdaki mama Irene mais soki nazokosa nzambe oyo aza témoin mais mobali andima mpe asengaka nga pardon alobi babima kaka deux fois bopesanga conseil nasala nini na likambo oyo naboma nakaliba na bana na keta na bafemme bati bato be batina na bomeli libala te navandisa famille nanga navandisa famille Irene nazoyeba te beta liso bapesanga conseil nasala nini na likambo oyo ekomeli nga na kati ya libala na ngai. Pona nini mibali bayebi ko emilie batuti na niveau oyo nga nasalaki mobali nanga nini mama mibali oyo bazela basi na bambanda basi basala bango mpe loko te ezalaka komitala yo mpe mama na ndako eske ofandaka bien na mobali te mbem soko ofanda ne bien makasi me lokola yokaka baso bakeki Afrique basalaki ndumba ye pa lobi ameka ayokaka kelenge oyo baninga mpe bayokaka tomona bafoto ti ozana mobali na ndaku kamaradi na uti Afrika otine ba photo ta pecho ana 22 ana buki pecho suka yesko na kene Kinshasa tazo yoka muninga na otobuka mwana 20 ans yesko bingata na okefona buka 17 ans 18 ans pona leke na moins de 3 ans nazo ya mombamba mère na pas l'occasion osala epe lokote na vie kaka ndenge kamaradi na kenda Kinshasa kamaradi na otinde ba video ao sokola mwana mwasi na baignoire ofani pa mbali batine camarade na Kinshasa si mwana bata mwasi adinti na kata baignoire azo sokola ye a filmer ce katine master tana o sokola petite ana 21 kini mboka kini apena olio kotonda kitoko ta petite 21 na o laver nga mona baignoire yesko ngana muneno ke ko tana baignoire laver nga to ko to buka na biso mibale siko ya o laver comment ça na o laver petit mona Kinshasa na baignoire parce que papa ndenge epese folie muko epa okende bi faluka moi mo fa laver pour moi na oyepe fa la tsaba ninga ni ba photo siko ba ninga bakenda ko laver ba fille ya balabala yesko akeke kozwa nièce na ye nièce ko mona leki na mobali o benge pa kulutu o ko lokate ndeko mwasa so senga conseil mama era naza ya ko craquer nakoma kanda na ndako nayoka su posa libala te mere mobali nanga baisanga par rapport à confiance na bande ko pesa ye par rapport nde na considérer ka mobali na ngai a cause na eta makango ba melara mobali mbondo te mais idée nyoki mana nièce ne mama nièce na za mwana mabe des fois na tiake mission nièce na ye asala na site mongo a poser ba question na talenga bi mais moi non za maile donc asala avec conscience mbe nanga société et puis eza bolingo ba meseni nango ba benga na mama mbe nanga ko banga kotenga na za ya mbasu nièce net net ba kenda ko sola libanda na epete soka ebisa nièce net déjà kenga pesi na mona na ebite mera na ko senga conseil bosunga ngana sani na pomona ko kufa nango na motema na komi na suka mele na bombi yango mobala koma lokola mwana mukie soko oti musala bima suta zomi na ndako na saloni mamela akosalela ngani na abomination di suma kilo munene ya nièce nozo tambola na mera bo pesanga conseil na bombi mingi peta peti na komi ko baili bala na sala nini na bima kaka ba ke na divorce ki raison na pesa te na vandisa famille na sala nini na limbisa mobali mena nièce na yebana na nzambe ba papa na lobaka mobali oyo atelemaka liboso ya mwana na ye liboso ya nièce na ye liboso ya mwana ya mwasi na ye oyo yazobokola soki oza na kisi te sentiment ngo ezalaka ya ndenge nini peut-être eza bacondition bakoki kopesa oso okenda nzela mabe mais soki oza na bacondition te sentiment ngo ezalaka ya ndenge nini yo penza papa kuluto moni mwana leki na yo quel que soit bassin taille tolo jolibilité nyonso ba qualité au telemi liboso na ye papa to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt na mboka kongwana basi baza ya façon nyonso na konsongi ya munene kozwa ya pembe ya mwindu ya Kongo eza mboka moko nzamba beni samboka neza ka beni basi ya ba congolaise bazaka kitoko nazoko sabino te boni komona kaba o bayebani nde bino basi bokufela kabangwana ba fille monaka na théâtre ba fille monaka na YouTube komi ko envier na nièce na yo boasala kana YouTube okeko bima na ye ndeko nanga na makala basi ya kitoko baza kutu na vie ya malonga te bobenga ba fille ya maputa oui bazanga na bango ba jean mais bana moko ya kitoko zui po sokolo fani na libala o se retrouver pe papa
na bumbu basi baza kitoko na kimbatieke na njil na masina na matete bandeko nanga bozo kufela ba fille milie ba papa poto ba osala bino mbala suka mende kwa mobali oyo eza ki fille milie te eza ki ndoki po ake ko sala ngona nda mwana ko benge papa kulutu asenga ka mbongo ya classe mwana sisi classe omo le kana réseaux sociaux mwana mbalo wana sungai na ba classe fille nga bandi sika batinde nga na chaîne sala kana moni pe mwana ngo akangisa ba rasta bo nga pe biloba ba bina lo ba mingi te mwana pe kitoko ya mukia zana nupena fresh na réseaux sociaux asa na site ndeko mo site wane yebana mwana nga koti sika mo za na ba reste mo suki ba kata bilobe la ti ba comprendre mama Irene pe biloba loba na suki ka wana ndeko osenga ka conseil asala nini ayebisa famille ya mobali aluka pasteur asola na ye ayebisa famille na ye tabo maka libala kende bongo posi abaye na ye libala lembi mobali mobala koma ko senge ba pardon mais aza touché aza susu yeta lembi akomi fatigué et pesi pasi pe mawa ba murena ba murezi nyonso bolandaka Irene Bundes TV bomeka ko commenter bomeka ko s'abonner bomeka ko tela biso ba audio bomeka ko sola na biso très bien mama na biso osenga conseil asala nini mokileza na makambo moi ça lingi divorce te mais divorce ezolanda ye le ba ofinga indumba aboma libala nzoki ezaki pusa na ete abotana mibale bo moni makambo yango oyo koseka mwasi okutisi elle na bana te ebi pourquoi bomaki libala te afandaka na mibali te oyebi te pourquoi moi ça oma libala 2-3 fois bokomi kotonga moi ça vanda mibali ta boma libala 3 fois bandeko nanga bokeba mokileza na ba réalité libala liboso bomaki yango pona nini mobala botaki na mwasi moko libanda koka kita bomi libala ya mibale mobala azwi eko bima na bana oyo ya boti akokita bomi libala ya misatu azwi mobali aboti na leki na ebandeko na ngabotuna oyo eza libabe te koloka 4e maison ngo kaka ba problème a famille ngo kaka nzamba pesa ba femme seule makasi kofinga mwasi otatika na bana ebi pourquoi ta boma libala keba mabeza la ka pa mwasi te za la peka pa mobali te fubo tunaka et pesi pasi pe mawandeko mwasa za libala melenga libala esila ndeko libala ezakelo kwa kosi esengo ya kusika so ekomi ya kolela na ndimi na vivre na pasi menaza na liberté oui esengo le kama wane bele ezate ke mawa ikomi le kesengo ne bele wane komi komimona nzela lilita okufa libana lola ezalate bo pesa ye conseil nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance et ça la ka vraiment bien makasi mama Cornelia Lutadila merci beaucoup Berin ngoyo ba couleur nyonso ekoti obo moni eza biloko ya mama Cornelia Lutadila ezaka ka toujours ba publicité soko sepe na Berin oyo benga mama Cornelia na plus 49 176 21 99 49 42 okozo mama Cornelia Lutadila na kati ya Bundes boutique Rehoboth kolata kitoko azaka kana ba Berin te tuna ya part ba Berin oza lisusu na nini bobo sana te balobi gamme ya Grace Light balobi te métis ezali pa ya mama Cornelia Lutadila balobi ya sur confiance elekela balobi tokendaka bongo biloko matoi nangeze ya mama ni sunda na kati ya France na osala kaka ba publicité soko sepe na biloko matoi benga biso za numéro ya mama ni sunda na kati ya France bon mesa na ba publicité sala ka vraiment bien makasi impératrice MK na kati Autriche benga mama Irene ekosala biso bien makasi balobi ba feti yango basi pe wax ba ma esika ekoti pa impératrice MK olingola taliputa o CP na super no original benga impératrice MK na plus 43 67 64 53 21 69 okozemo ko impératrice MK beta na Facebook impératrice MK okomona ba photo ya ba super wax ya kitoko ba ma esika na prix ya bien benga ye balobi kindoki na poste rapidité ndelo kotolingela impératrice MK félicitations pour na boulot balobi kitoko makasi kende kaka ndengwana voilà merci beaucoup ba bisous na prochaine Andel mon vieux
Pochane Andel Mubange na shipping na kati ya colonne ba feti yango yo olingo tinda carton na Kinshasa to pe na Angola benga Pochane Andel Mubange na shipping na kati ya colonne na plus 49 152 0 251 77 31 okozoe moko number 1 balobi Pochane Andel Mubange na shipping ato pesi carton diamant ebunga kate kendaka na destination esalaka bien makasi ba feti kala te tozo banda yango yo balobi première dame de Lausanne merci ko maman na Andiri Djilouawa, un enfant pas comme les autres. Oumela merci ko première dame de Lausanne, oya vient nanga go belisha. Voilà, bamouré zinyo so maman Irène Ayaka boye. Ambiance na biso tokenda kanango boye, toso pesa merci na vient na biso Gibozam, tunga prêtre na katia Irlande, balobi mutakanga masolo ezalaka yo vient nanga Gibozam tunga prêtre. Voilà, merci beaucoup bande konos bandaka maman Irène Masiendo ki tokutani balasima. Soki mwana mutu azongite wana tokutani pona kubeta masola solo pesa conseil komela ndeko ekosala bien makasi nzamba lola apambola bino pona patience. Ba mama na ili bino sango ya kitoko ba mama molinga bopeto yolinga katashita olinga teinture na ezala bien dans la solution no yango yo Malikia cosmétique na kati France a ili biso solution akotisi gamme moko ya kitoko na kombo ya gamme etabi soki omeki ko toucher gamme mwana ndeko nanga okozala susu na tache na nzoto te ndenge yo kaka mutazi tonga ateli partout balobi biso tonga te gamme oyo etabi ikangi masolo Malikia cosmétique benga na numéro ezoleka wana ko hésiter te azali wana pona bino 24/24 sala commande na yo partout ezali azana rapidité na poste benga Malikia na numéro ezoleka ko hésiter te soto lingo luka na Instagram obeti malikia.co akopima Malikia cosmétique solution pona ba teinture bino bolinga kozo ba tonga botela ndeko nanga awa tonga ezate benga Malikia olongola ba tache olongola ba nduta obongisa loposo balobi bolobaka trop esimbaka te cette fois-ci balobi mwana mboka Malikia cosmétique na kati ya France akangi masolo gamme etabi ezorate te yobenga Malikia cosmétique na numéro wana okosepela Malikia cosmétique super Malikia cosmétique.